Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no. Buyukite, buguyoka kaka. Kinshasa na biso, kin eleki partout. KNB, Kinshasa na biso, kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino, pardon. Jima sala yolo karatarate. Ya on a bien yo. Jima mukende. Oumela. KNB, kin eleki partout. Rien à dire, toi on a terre envié, parce que kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline donc Kardashian isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Telema qui chasse eleki partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Mardi elamu na bayeba so bazaka toujours wana pona kolanda magazine Kinshasa na biso. Wazaka wana pona ko informer bino pe ko tesa bino ba vraie réalité à Kinshasa. Tofongola édition na biso ya mokolo lelo mardi 22 septembre 2020 pona koeba. Ponanini, président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, annulé voyage naé à Goma. Réponse na reportage Oyo. Voyage à chef de l'État na Goma, ezali reporté pour na ba raison liée na agenda na yo ezali chargé. Ezala qui annoncé pour na mardi à lelo na ville ya Goma na Nord Kivu, mais président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a kokende lisusu te na partie est wana ya République démocratique du Congo. Information sur annulation ya voyage Oyo et koyaki mokolo ya lundi na pokwa. Selon ba média ebele capté na ville ya Kinshasa, annulation Oyo ezali motivé na ba raison ya agenda politique na ye Oyo ezali chargé. Raison mon côté ezali avancé alors que na kondimela ba source locale misusu mobilisation et salamaki ya makasi même na part ya ba organisateur pe na côté ya société civile ndenge moko na ba parti politique même kutu na parti ya Union pour la Nation congolaise Oyo ya Vital Kamerhe bango pe bazalaki prêt mobiliser pour na ko réserver accueil moko chaleureux na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après report ya sommet ya ba chef d'état ya CIRGL. Voyage Oyo mokondi mboka alingaki asala inga la deuxième voyage na ye depuis akota na pouvoir. Elingaki pe ko permettre ye à réconforter population ya province Oyo bazali victime ya insécurité avec ba nombreuses tueries suite na ba activisme ya ba groupe armé Oyo chaque jour ezali ko continuer ko boma ba paisible citoyen pe lisusu alingaki amema discours moko ya kimia pour la population Oyo. De même, en tant que commandant suprême, il y a forces armées de la République démocratique du Congo, chef de l'État, alingaki a profité na séjour na ye na Goma pour na ko motiver pe ko pesa ba consigne na ba forces armées de la République démocratique du Congo Oyo bazali engagé na ko lutter contre ba forces négatives Oyo. Même visite Oyo pe elingaki ko intervenir lisusu quelques mois après déclaration ya fin ya maladie Oyo ya virus Ebola. Oyo pe ezali ko déranger population à côté Oyo kutu esali déjà une centaine de morts. Donc mokonzi mboka to bandiki après kozala dégager na ba charge Oyo azali na yango vis-à-vis ya agenda na ye akoniata kaka mabele ya Goma pona kozongisa espoir na population Oyo jusque là bazali na no ba souci pour insécurité na coin Oyo ezali ko silate Kinshasa et l'équipe partout. Kaka na politique pour na koyebisa bino que président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki bana ya héros national Patrice Emery Lumumba mokolo ya lobi lundi 21 septembre 2020. Kozongisa reste ya nzoto ya premier héros national na République démocratique du Congo na mabele na ye wanande bitumba Oyo famille biologique ya Patrice Emery Lumumba abundaka bandakala bitumba Oyo désormais bakobunda yango bango moko lisusu te mais ensemble na peuple congolais nyonso na nzela ya implication personnelle ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Oyo ayambaki bango mokolo ya lundi Oyo 21 septembre 2020 na pokwa bana misato ya Patrice Emery Lumumba
François Roland P. Juliana Lumumba Oyo batalisaki na président de la République évolution ya processus Oyo ezali kosala ki reste ya nzoto ya héros national ezonga na mabele ya bakoko na ye pona ko permettre na bakongolais nyonso basala dei na bango mbala moko. Il est temps d'abord au bout de 60 ans que les restes et la relique de Patrice Emery Lumumba reviennent dans le pays de ses ancêtres. Et c'est notre préoccupation primordiale maintenant pour qu'on puisse enfin lui rendre hommage en tant que ses enfants, qui est notre devoir, mais surtout pour les Congolais qui puissent rendre hommage à leur héros national. Le président s'est totalement impliqué dans notre démarche. Il nous accompagnera du début à la fin de cette démarche de la restitution des reliques de Patrice Emery Lumumba dans notre pays. Oyo ayebanaki lokola figure emblématique pe principale ya indépendance ya Congo belge Patrice Emery Lumumba azalaka assassiné le 17 janvier 1961 na Elisabethville Oyo et koma lelo Lubumbashi. Après plus de 50 ans, Simaya Liwana ye premier ministre ya liboso ya République démocratique du Congo, ba Congolais ba sepelaka ko beta lisolo ya héros national na bango na bana na bango Oyo bazali kobota malelo kasi ezo senga pe Oyo etikala lokola nzoto na ye ezala na mboka ba exposer yango ata na musée moko pona ba génération future ba ya ko mona kape ba yebaka ba ye babunda pona bon somi ya Congo. Kinshasa eleki partout. Voilà la première édition, il y a commémoration, il y a martyr, il y a IDPS, oh et Salemaki Mokolo, il y a dimanche 20 septembre 2020. Désormais, le 20 septembre, il y a chaque année, Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS Bakobanda, ko commémorer ba martyr, il y a état de droit dans la République démocratique du Congo, Oyo Bakufa, pona kobundisa dictature, il y a ba régime eleka, peko fandisa démocratie Oyo lelo, et bandi kolata nzoto, po bilembo nango, et bandi déjà komonana. Nalikanisi ya secrétaire général Augustin Kabouya, na décision ya président Jean-Marc Kabunda Kabound pour la première édition Oyo et Salemaki avec impact na idéologie boyebi UDPS côté plein et tikala lisusu ya kolobate ba militant bayaki et belé mokolo ya dimanche 20 septembre 2020 awa na 10e rue na boulevard Lumumba et sika permanence ya UDPS ezalaka ba combattant pe ba combattante et belé ba répondaki na appel Oyo pona koya kokanisa ba nyonso bakoya na komba ya démocratie partout na République démocratique du Congo mobimba pona koluka état de droit. Liboso ya ba invité ndenge na ndenge président Jean-Marc Kabunda Kabound a déposé ki gerbe de fleurs na ye liboso ya ba photo ya ba martyr pe secrétaire général Augustin Kabouya alandaki na sima président Jean-Marc Kabunda Kabound a sololaki na ba combattant pona koloba boye. Depuis la création de notre parti en 1982, nous avons choisi la voie de la non-violence. Je disais, et cette voie honorable nous a pris du temps, mais nous a conduit au pouvoir de façon pacifique. Nous voulons avant tout saluer le famille, le veuve, les orphelins et les amis des martyrs, victimes d'innommables barbaries perpétrées dans ces pays. Leur présence en ces lieux témoigne de la reconnaissance ainsi que de la noblesse de notre cause. C'est aussi les combats qu'ont menés les martyrs en toute conscience et en toute liberté jusqu'au sacrifice suprême. Ce sacrifice n'est pas consenti par l'effet d'un gourou, ni d'un endoctrinement nuisible. Ce sacrifice est simplement la conséquence d'un idéal dont seul font preuve le véritable patriote. C'est pourquoi, debout et unis comme un seul homme, nous leur rendons ce jour un hommage bien mérité. Que la plupart de nos victimes nous ont quittés à fleur de l'âge. C'est la raison pour laquelle
Nous rappelons qu'ils sont des modèles pour la République. Dorénavant, dans la joie comme dans la tristesse, nous prendrons sur eux l'exemple de courage et de détermination à toute preuve. Leur sens élevé du sacrifice nous inspirera pour toujours. Ils sont avec nous dans ce combat pour la démocratie et l'instauration de l'état de droit éternellement indissociable. Alors, à ceux qui se demandent pourquoi célébrer aujourd'hui nos martyrs et pourquoi pas ne pas le faire hier, la raison la plus évidente, c'est qu'il n'était pas pensable hier d'organiser de tels hommages. Nous étions sous le feu du combat et celui-ci nous absorbait totalement. Nous voulons par ces gestes symboliques non seulement réparer cet écart, mais aussi honorer la mémoire des martyrs et de ce fait nous convaincre, nous survivants de la nécessité de continuer à tout prix leur combat. Bokanga yango, chaque le 20 septembre ya chaque année, UDPS alobi akobanda ko fete ba nyonso ba kweya na bitumba oyo ba banda ko bunda ya 38 ans pona ko luka démocratie paix état de droit na kati ya République démocratique du Congo mobimba. Donc ba combattant nyonso peuple congolais bon mesala na date oyo ya le 20 septembre chaque année tokobanda kokutana awa na permanence ya UDPS na 10e rue pona ko célébrer ba martyr oyo basala ete état de droit ekota na mboka na biso. Kinshasa eleki partout. UDPS viva! 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 Betesco na cadre kosunga bana mboka eli bango kaye ya OP Stylo Simba mingi pona kosunga bana o balingi babanda kelasi. Beltesco toujours na souci ya kosunga peuple congolais et surtout que classe ezongi donc ba memeli bino ba kaye ya qualité supérieure pe ba Stylo Simba pona kosunga bana na période scolaire oyo. Ba kaye ya oyo ya Beltesco yango yeye déjà sur le marché oyo ezali cartonné toza na lignée na quadrillé donc eza A5 ba kaye registre yango eza lignée quadrillé ya kana magasin Beltesco na Zandu okuta ba kaye nyonso tu ezali ya 100 feuilles quadrillé ligné, il y a 48 feuilles quadrillé ligné, il y a 24 feuilles quadrillé ligné, il y a 12 feuilles quadrillé ligné, n'a pas qu'à registre nion sur la qualité madame, il y a A4 moins A5, tout ça na tête dans stylo Simba. Stylo Simba yali stylo mungato ko ici yango, aux yeux yango yango comment. Vraiment Beltesco musungi ya mboka somba bakaye na ba stylo oyo partout na République démocratique du Congo mobimba, pe na moins cher. Coaching na lingala ezali programme oyo pona kosunga jeunesse pona koyeba kosala business pe développement personnel pona kolanda yango bo s'abonner kaka gratuitement na chaîne YouTube Jim Mukendi le coach. La plupart de cas na ba vie na biso tozaka na difficulté ya obomba mbongo, c'est-à-dire ngai banana bana musala salaire na zoke silaka et comme à la fin du mois te so ba futinga les 5 na sali ba biloko ya ndaku si tu comme les 10 les 15 mbongo nyonso esili ba les 17 na komi koluka ko beta miso ba les 20 kutu koloba te tina comme les 25 mbongo e kokaka kokangisa moite mbongo esila kanga et puis mbongo tango esila kayo ezalaka te que mbongo za osila yo parce que eza mukie ezala ebele ezala ndenge nini soko zwi mbongo kaka ne baloba maboko madusu soko zwi kaka mbongo tu nyonso ki likambo ifana sala likambo ifana sala likambo ifana sala donc ba makambo nyonso oyo il fallait au sala et ça là que au garder mbongo te c'est un problème parce que en réalité la richesse ezali mbongo tozora par mois te ezali mbongo to arrivera à économiser sur tout mbongo. L'argent que tu arrives à économiser ne mbongo e constitue ka mbongo ya ba projet ya ba investissement pe ya oyo ko salela o constituer richesse na yo. Mais tant yo zozo lia tozo zo ozo sala ba priorité
oh non nyonso na sala ka ezaka makambo tango su tanto bana tanto ndeko moko azalaki koluka mbongo asengi nga na pesi ainsi de suite. Non, il faut faire très attention. Yango na lelo na lisolo na biso ya boost ya pourquoi tokoti na guerre psychologique pour économiser l'argent. Guerre psychologique pour économiser l'argent eza nini? C'est-à-dire ceux qui au salaka ba dépense pamba et ça parce que psychologie na yo eza na mentalité ya mutu oyo alingi kokoma richité. Psychologie na yo eza na mentalité ya mutu oyo alingi ko sala ba grande chose te. Oh ba grande chose union c'est le capable ba sacrifice. Ba grande chose union so même Jésus-Christ tango ya kana se awa et sengela ki ba boma makila ni tanga ba tchaye sur la croix. Pour sens ya chrétienté zala la richesse ou l'argent, ce n'est pas tout ce que nous amassons, pas du tout, mais c'est tout ce que nous arrivons à épargner chaque mois na caisse na biso oyo ko sala que après des années toya ko fungola to mona que je peux faire un autre projet, to je peux faire un investissement na mbongo na ona épargnaki yango wana de richesse propre et je pense qu'avec ça nous pouvons arriver à épargner et à gagner nos vies sainement. C'était votre frère Jimmy Mukendi, le coach, avec le même plaisir pour vous booster et surtout vous motiver afin que vous ayez cette tonus pour pouvoir être la meilleure version de vous-même. Entreprises, institutions publiques et privées, ONG, partis politiques, commerçants, sachez que la communication constitue le socle de l'émergence de vos activités, produits, services et marques. La communication ne s'improvise pas, mais les méthodes et les stratégies de la communication s'apprennent. La Mouture ASBL organise la session de formation spécialisée en communication des organisations en 2 mois. Premier niveau, communication 360 degrés, les relations publiques et relations presse. Deuxième niveau, marketing marchand, marketing politique, conception publicitaire et gestion d'agence conseil en communication. Venez apprendre les méthodes pratiques de la gestion de votre organisation avec les formateurs hautement qualifiés et expérimentés. Tolingi toyeba soki ezali normal na yo camarade okende ko vivre na ex mwasi ya camarade na yo. Reportage ya Miti Mafuta. Magazine kan beto réflexion na sujet oyo pona koyeba est-ce que c'est normal camarade alinga ex mwasi ya camarade na ye? C'est normal te, c'est bien te, c'est normal te. Parce que camarade que linga ex camarade ayo ko linga ex mwasi camarade na ye, c'est normal te. Parce que eko sa matelo ba il ko place muso ko mwasi place muso et comme rando parce que camarade na mona lokola otsaki mwasi na motema. Déjà bien te, c'est bien te. Au messani déjà oui, bien, vous même tout solinga, moi si on a que yo camarade au rolingati, et ça m'a monté. Ba camarade ba sala camarade wana na personne conseil que batika comportement na. Ya on a mis beaucoup famille na ba poison, mingi na ba assassinat, ba blo wana. Parce que moté ma camarade wana. Donc ça on blessé na moté na ye ko longwati. Ah, comment ça na asala nzo abando tenter moi na ngai. Vraiment que ko linga moi na pas bali moi na ngai. Ya on a ba poison mingi ba poison mais ça ma mingi. Ba to kufa. Bah mort si bien on bébé les gars. Donc c'est ça, faut que tu captes on est malamuté. So on a besoin moi si oyo aza kamano te mususu yebité. O yebike camarade mon côté azoye. Donc conseil on peut ça moi. Pour nanga est normal te. Ex ba ke ex camarade nanga ko balaye. Et moment parce que ayeba na yeba ki dans la relation ya muninga mususu. Poto za nanga eza moi passe au moins qui dans la destin. Pour mutu tout ça kosa lope mabe ya biloko aba musu pa bakena ba def envier mutu na ngai ne yango betinga coup d'état à part ça pour nanga kaka et simbate conseil est que ceux qui déjà ebike mutu la qui déjà relation no moko za qui da ko vivre na mutu moko bo ko lingana ye eza pinda bien te ko ba ela ba tumsusu ba ko bebisa ka juste oza mabe ba ndeko envier mo bani na ngai ndoni usali lokwa bongo. Tout ça là, on te pose à bien. Camarade Alinga, moi si o yazalaki moi si à camarade nae, je vois eza vraiment malamti.
parce que tant yo za camarade nanga moi si oyo zalaki na ye ngai pe na ki kolinga ye alors osomona te pesa bien te parce que yo ya nanda kunanga ndeni osomona parce que ekopesa d'abord problème 1 lelo soki nga na zwi na tina kati nda kunanga alors po yo sikoyo oya nanda kunanga erozo ya kotala nga parce que tozana ba camarade so lelo nga na lingi siko moi si oyo zalaki na ye na tina nda kunanga yo bano ya nanda kunanga te siko tongo zo nanda kunanga omoni siko penser na nge bano sandeni et puis en plus il master on a pe et que ça la bien été à mon comme si que nabana okufa moi si na tout ça bon en réalité na mukuse ezaki to côté ce que monique obala c'est mieux okine kolinga moi si oyo atikala jamais kolinga master na moko pe ça la bien donc ça va bien été na kopé ça conseil na bande ko nyonso oyo bazana système ya kozala toujours na penser ya kolinga moi si oyo azalaki mwasi ya camarade na ye ezaki to côté linga olinga mwasi o aza musika o aza même pas na ba relation ya yo ya massa na eko sala bien te ko bota haine oko lia pe poison na kidiba parce que biso mimbal to zala très compliqué mwasi o zalaki na ye il y a des fois au même mutu muso musika na kine ko linga ye mais soki mutu yo ye baza proche po yebi ye massa na yo a rien wana eko sala vraiment bien te wana vraiment en tout cas conseil zali linga mwasi mususu tika nzela neza kitoko te na bao basala yango eza bien te eza malamu te kolinga ex mwasi ya camarade na yo toboyi te ke balobaka amour ezalaka aveugle mais mwasi ya camarade na yo ndete po okoya komilukela baproblème pamba donc bino bajeune garçon bosalaka bongo botika po soki yo basali yo yango okosepela te Kinshasa eleki partout. To continuer journal na biso na communiqué oyo. Monsieur Jimmy Mukendi Chimanga, coordonnateur ya magazine KNB, auti kotika ba clé ya voiture pe ya ba bureau na kati ya taxi express IST Oyo et memaki samedi 19 septembre autour ya ba 17h30 na Gombe Kolongwa cimetière ya Gombe ti bureau na en face ya Sosimex na avenue Lokele numéro 19 na immeuble Ongendangenda koleka gare centrale. Asengi na chauffeur to moto oyo nyonso akoki komona ba clé wana eza plus de 10 clés parmi yango clé ya contact ya mutuka na ye abenga na numéro oyo 089 97 60 171 to na 081 504 98 89. Taxi yango selon monsieur Jimmy Mukendi eutaki entre magasin to 24 po ebandaki kokende gare centrale oyo akomona ba clé oyo ndeko Jimmy Mukendi abungisaki mwambano tope récompense et kopesa melaye po na kimotema malamu oyo akotalisa biso. Monsieur Jimmy Mukendi Chimanga, coordonnateur ya magazine KNB, auti kotika ba clé ya voiture pe ya ba bureau na kati ya taxi express IST Oyo et memaki samedi 19 septembre autour ya ba 17h30 na Gombe Kolongwa cimetière ya Gombe ti bureau na en face ya Sosimex na avenue Lokele numéro 19 na immeuble Ongendangenda koleka gare centrale. Asengi na chauffeur to moto oyo nyonso akoki komona ba clé wana eza plus de 10 clés parmi yango clé ya contact ya mutuka na ye abenga na numéro oyo 089 97 60 171 to na 081 504 98 89. Taxi yango selon monsieur Jimmy Mukendi eutaki entre magasin to 24 po ebandaki kokende gare centrale oyo akomona ba clé oyo ndeko Jimmy Mukendi abungisaki mwambano tope récompense et kopesa melaye po na kimotema malamu oyo akotalisa biso. Monsieur Gypsy Kayembe a honoraki mwasi na ye Madame Trésor Lombeya devant famille et tapé église. Kasi religieux na bango esalemaki mokolo ya samedi 19 septembre 2020 bolanda ambiance ya fête ndenge elekanaki. Reportage ya Hervé Zaka. Eyindaki mabe na mariage religieux ya Gypsy Kayembe pe Mama Trésor Lombeya après civil coutumier samedi le 19 septembre ezalaki suka bisanga suka ya masolo nyonso
awa bozomona répétition ezosalema na paroisse Saint-Charles Lwanga esika misa ekozala ba garçon pe ba fille donné bazosala répétition ndenge bakoyindisa na messe kolongwa wana toyaki awa esika couple babandaki kobenda beauté pe kolatisa mama trésor après salon direction paroisse ya Saint-Charles Lwanga esika misa monene esalemaki avec ba fidèles ba invité. Les deux familles bayaki ko célébrer mariage ya bana na bango Gypsy Kayembe un américain au Congo pe mama Trésor Lombeya entrée ya marié accompagné na famille mobimba ezalaki somo bolanda. Ya mobali pe esalemaki monsieur Gypsy Kayembe elongo na couple parrain avec monsieur Jimmy Mukendi Chimanga na molongani na ye misa ebandaki oyo ezalaki célébrer na Abbé Coco na assistance ya batu ebele oyo bayaki ko sepela libala les santo après ba échange de veille ba latisanaki ba pete na maloba oyo Coco ya tata pe ya mwana pe ya Trésor de la petite Oyo. Et les beautés. On y va pour la séquence. Ndeko Gypsy Kayembe alongolaki voile ya molongani na ye Trésor Lombeya pona découverte ya mwasi oyo abali pe bipwepwe ya confirmation ya libala e santo. Après comme la communion couple na assistance nyonso oyo bazalaki wana na misa ba signature ya ba document na couple marié pe ba parrain na bango esalemaki misa esilaki pe na ambiance ya kosakana te na sortie ya couple marié bolanda bino moko ndenge ezalaki. Bongo na soirée engaye eyindaki lisusu mabe awa na hôtel Béatrice na commune ya Gombe esika wapi ba invité ndenge na ndenge bayaki ko célébrer elongo na ba famille ya couple marié po boyebike libala ezantsaka ve entrée ya ba marié lisusu terrible. Prière et salemaki pona kotika soirée na maboko ya Nkolo Nzambe après des présentations ya couple et salemaki nde fête et continuaki dépôt ya bakado na ba invité après yango couple Gypsy Kayembe afongola ki piste na pas de danse oyo. Kolia
komela agogo table nyonso ezalaki servi mutu na mutu aliaki na guna ye pe amelaki ambiance esimbamaki na jibe mpia na papa chéri motopamba El Salvatore de la Patria boyoka bilengi. Gâteau pe ezangaki te eliamaki avec impact na idéologie. Boyende ezalaka otiki basi nyonso kobanda na ba Beyoncé tina oyo ya suka na États-Unis oye kozwa Trésor Lombeya awa na Kinshasa. Gypsy Kayembe, félicitations aux mobali ya solo. Kinshasa eleki partout. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Merci mingi pour la fidélité au toujours bozo continuer à couper sa biso pour na kolanda magazine Kinshasa na biso et comme bongo na suka ceux qui bosse pela ki na biso ya mokolo lelo bo pesa merci l'équipe rédactionnelle ba KNB Hervé Zaka double pour moi azala ki bongo na sima caméra Nathan Siata na réalisation pe na coordination ya Jimu Kendi kaka ndenge to mesa ko saka bino botika ka toujours côté pe branché na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa yo et l'équipe partout. Magazino, magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.